Satana akotaka na réunion lola. La réserve. Satana akotaka réunion na lola. Vous savez pourquoi? Omoni Picha, pour nous répondre, sur total na histoire ya Job. Sur total na histoire ya Job. Avant que Lucifer, d'abord, c'est l'ange des lumières. C'était l'ange adorable. Tous les anges. Docteur Banet, Lucifer Azaka, le général-major à ange Nyos. C'était Lucifer. Il s'appelait Lucifer. Nzamba linga qui est tellement y a mon beauté la caille orgueil. Pour battre Lucifer ma séquelle. Babia zana beauté au coca coutute. Babia zakana beauté bateau ba monnaie babia zakana beauté. Pour nga mona ka Jésus Christ na Dubaï. Na mona Jésus Christ. Hein? Na Paris na mona Jésus boy na Dubaï. Il y a film. Il y a film été. Jésus pendant le Christ. Oh. Et nga na mona na Dubaï. Satana akotaka na réunion lola. La réserve. Satana akotaka réunion na lola. Vous savez pourquoi? Dubaï. Oui, oui, bah Dubaï c'est à Bethléem. Place venait ba miracle la salaming c'est à Dubaï. Oui, vous ba bibo vraiment ba créer na. Te wa kasi te sera désert, natan ya ba israélite, kasi désert oyo nani Moïse aleka Dubaï. Satana akotaka na réunion lola. La réserve. Satana akotaka réunion na lola. Vous savez pourquoi? Il y a des missions que les anges qui se tiennent devant Dieu ne peuvent pas accomplir à cause de la pureté. S'ils accomplissent cette mission, ils vont devenir impurs. La mission là où l'impureté ou la méchanceté va intervenir, c'est pas Gabriel qui fait ça, c'est Satan qui s'en occupe. Bon, comme vous voulez que je puisse prouver, je le fais. Deux chroniques là, c'est ce que tu dis là, 18 à 21. Regardez, et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux s'éteignant à sa droite et à sa gauche. Quand on dit l'armée, c'est les anges. Et l'Éternel dit, ça c'est une réunion, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Orgueil wana yango yepe abendaka ba ange na yemo boye ba se rebela yango ba boaka bango. Parce que Nzambe on adore qu'un seul Dieu. Yango omonaka Lucifer azaka na réunion ya ba ange alobi ya solo. Si parce que Lucifer a tout na Nzambe alobi ndenge nini ngai na sala mabe yo limbisa ngai te me batu wana kotinda ti les princes de père que ne koskufa pona bangwa nzima po baswaka pardon. Mais yo limbisa ngate pourquoi? O limbisa ngate pourquoi? Yango moni alingara biso te atantaka biso akoisaka biso na bamasumu po alakisa Nzambe ke non batu mabe limbisa ngai tika ko limbisa bango. Mais Nzambe tellement créé biso na image na ye yango le prince de paix qui est Jésus-Christ de Nazareth andima ko ya ko kufa, il nous a acheté avec son sang. Si lelo tina Lucifer alina biso tina bomaka biso tina alinga to koma ba rebelle netie, c'est juste parce que pourquoi Dieu nous pardonne. Kanda wana Nzamba limbisa ete po yepe ifali Nzamba liye linga ki Nzambe pa limbisa ye atika ye, mais Nzamba limbisa ete abwaka ya biter. Malheur à vous parce qu'il est venu vers vous avec un grand colère. Kanda na ezaka wana Moïse mbi a raison. Oh lelo lobi ba loba te ke tam tout satana pour aboma mutu tam so asenga pe permission. Bah oui, asenga permission parce que kenda na Job a sa Nzamba bi soko botoli Job ozuana nyo so pesi luxe wana nyo so pesi bana nyo so pesi ako balokela yo Nzamba loba na ye kendo zwa nyonso tala kaka atikela Satan Job kaka so mukolo moko tala omonde to fanda boye ko Nzamba batela biso bandeko nanga soki Nzamba tiki okai pa diable kaka une seconde asilisi yo mbaka moko asiso monana musicien moko abimela ngai musicien abimela yo abimela nga à Dubaï na message wana te na message wana tabimela nga abima te musicien ya ko abimela musicien wana abimela pa bomanga musicien abimela pa bomanga bat na modèle wana mais na tuna e penza akanza ka okutanga impur. OK na Dubaï j'étais pur, je prenais rien. Moi musicien ya te na otanga kombo na été na tika Nzamba juger mais eloko na sala ya bien na benga ye moko na yebisa ye mokolo of kota suna univers okoti na porte nanga mbalo na raté na bikisi yo mais mbala na raté te no bomo obenga ye na lubenga ye na ya na téléphone na tindela ye na benga ye te na tindela ye voice poetika tile ona zaka na voice one
Ayoki voice. Ayoka pena voice. Réponse na ye. Réponse na ye aloba eloko te ti lelo aswesanga mpe te ti lelo. Na oloba ngo nzambe na likolo azwanga. Naloba na ye pena boye. Omoni ndenge okotaki na mini nanga. Natuna ye pena nga boye na apesi yo fungola. Porte d'entrée. Porte d'entrée. À côté. Okoti ti oya place na zandi. Parce que eloko eza spirituellement. C'est que ça na moto ozwa ki fungola. Na yeba pe muta pesa ye fungola. Et muta pesa fungola. Azape ka musicien. Ah musicien te. Auto c'est l'examen makila babi après 2 mois balongoli ngai na cure. Docteur na ngai ya sapa aopango. Après 2 mois balongoli ngai na cure. Mais tant batala makila na ba mona cocaïne héroïne makasi. Mais ba comprendre te ndenge ni to dose ezo kita na bandaki na 120 mg. Lelo na 10 mg. Wow. Yemo ko comprendre te pourquoi ezo kita bongo, c'est le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Parce qu'à chaque fois, nous avons purifié nous autres. La restauration. Nous avons restauré nous autres. Toi qui poto picha, les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Quand je regarde mes amis sur TikTok, mes soeurs, les baofingana, les bazocholana, baofingana bana, ma parents, pichakimo. Que Dieu te bénisse. Nalinga pena so na so ito sa no misotika pena na s'exprimer bat ba comprendre. Voilà. Nalobaka. Picha, Jésus revient bientôt. Ouais. Pandekonanga, Jésus revient bientôt. Na isambi selo za yo moko. Wabi mwana aseka na TikTok. Omona bando là. Ola balaki so mwana na TikTok hier. Akoma malade. Akoma malade. Oui. Akoma malade. Oui, akoma malade. Kaka ndenge baswa image ya mwana bato batia na TikTok mwana wana akoma malade naza na image na yeyo mwana ngo yeyo Jésus ngabiso Jordan Mizwa yeyo mwana oyo akoma malade. Il faut prier mwana ngo yeyo asekaka yeyo yeyo omoni hein. Oui. Voilà, mwana oyo akoma malade. Kaka nde batiaka image na TikTok mwana bato abeba yeyo. Bazo sengele aide. Bato nyonso asekisa batia na ba image ba comédien bazo sengela mwana oyo aide. C'est le TikTok qui a détruit cet enfant. C'est l'esprit de TikTok qui a détruit cet enfant. Un innocent. Yeyo. Oui, mon tu n'as pas moi oui. Si quoi, bah ça sengela aide. Yeyo akoma obela. Akoma obela. Bah ça sengela aide. Bah aider une place malade et outils et banité. Tovana na YouTube. Modèle bat bakufi na TikTok na YouTube bakufa bongo. Bandi konanga na oyo kela bino mawa. Na so yo kela bino vraiment mawa. Ezo sala passe ozo mona basi minene ko finga na ba insanité. Ko finga na ba papa, ko finga na ba mama. To lungwa mboka to ya ko luka. Ba accusation ozo mona pe que no baso la que ça problème ezali mais bozo jouer na aveuglement. Modelo to finga na ka soki to za ko évangéliser ndingo na guerre ezana ST. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu.
au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100, le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nin. Na banubele lo banda kunati. Oh, omoni tango lekaki kuna na omoni tango kati si. Omoni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali opesanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko na nga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga dit. Elo nyezo la saye kokoma. Poto kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya omonanga. Ah boyete. Ngana sana mutu na tindaka Global Express et Paya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa assurance libérée. Papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka dejo tous appela fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga ba fret aérienne. Esala ka dejo tous tinda na 3 pays Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Ozongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. Pal PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel pelo lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi zolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndiye mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopwa koma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano ndeoza na guerre. No! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bebe. Sikopo koma gitoko. Pozo malokwa minere.
bozo mala watango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele c'est rendez-vous bo comprendre donc awa kitoko ba okanga suki ba sala manzaka ba sala basil ba sala modèle nyonso oh modèle au monde pas rien attend alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na Katsa France salon oyo boya so outi partout même le 15 février tant au concert à Wera na Grand Arena batu nyonso ba sa suki ne awa batu bo uta ba par-ci par là bo su sa mutute côté moza na besoin kutanite tant au fandi ba piona te ya romela ba piona livre zotanga ba pesio na makamu nyonso si rendez-vous numéro ya ngwane bimi adresse ya ngwane bimi Sankara de Kuta ba sala ka batu ndenge nini osco. Salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Pichankimu, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche des informations, rien que pour vous informer. Et puis c'est mon devoir de vous informer sur votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne où Sarabino d'informations na temps réel. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 31 mars. Le 31 mars, là déjà pour clôturer le mois de la femme, allez dire, donc voilà, Yangwana Lelo, Tolingito Silisa, mois de la femme, na mama ou ser nabino bolingaka leki nabino manik de John Manike oyo azalaka nabiso awa toujours na Image Pro TV à répondre à présente na ba invitation na biso à chaque fois to benga kai a zalaka toujours wana donc yangwana lelo na linga ki to ya mbama ni keto meka rosolola to développer masolo ya rosolola ezali et puis conseil ming pe et ozala pe na ba mama étant que moi moi si donc to rosolola ngo vraiment na émission oh merci na ba partenaire nyonso o ba soutenir na chaîne o Image Pro TV to ba na Luki Passeport to PC bambo tebele olingi ozwa titre na yo awawa comme passeport donc Luki Passeport azano kenda Belgique Luki Passeport et puis patience mo kendi to pesier bambo tebele un chiki to papa paradis à Bolanda biso là déjà pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole je m'aimerais déjà dire bonjour et bonsoir à Manik de John Dona. Bonjour Pichakimu, bonjour baboni nyonso ya Image Pro TV. En tout cas na sengi merci na Nzambe où il a permettre à tout le monde à lelo. J'ai dit bonjour à mon pasteur Papa Herbie et le chef visionnaire de l'église CFC de la foi Jean-Paul Mayata. Voilà, avant de commencer, dans le Naza, vraiment, on a pour informer, bino soki passeport na yo esili. Soki oza na besoin d'un passeport rapidement, Luki Passeport. Tu cherches juste, contacter juste Luki Passeport. Oza na besoin, osa la visite na France, na Belgique. Na voiture normale, na voiture Alix, contactez Luki Passeport. Vous avez besoin d'un visa à Chine. Rapidement, contactez Mokokaka Luki Passeport. Donc, wana na zomona patience mukendi de longue jambe tant na mona pe wana 31 rue Marcadet Diezola na zotala wana pe Patrick Malwavengi Global Express. Pembe nuana 25 rilets on a château Lombi na mama Lombi na pesibino bambo tebele je profite aussi pour saluer Jonathan Kadima mwana ya ba maman Kalate epé na biso hein balobi mon péché mignon na mikaba mobimba mon péché mignon et zononga mobimba bébé. Voilà challenge na biso ezako continue je profite pour saluer notre boss Fire Basket. Na wana pe na otala héritier basket na mona Shango basket na zo mona Guy basket na zo mona mama na Falian toujours Salon FM 35 boulevard Anatole France. Voilà. Merci beaucoup Manik de John Dona, la reine de l'internet, comme j'ai l'habitude toujours de l'appeler comme ça. Voilà, Naolinga déjà, comme to banda qui est à ma solo, mais déjà il y a un Zambi awa to moni vidéo moko et circuler dans internet. Batuna batu bazana ba façon ya oyambela vidéo to elo roman sur pendant des actualités. Ils a qui message à l'homme de Dieu le
prophète pasteur Moïse Mbiye oyo pe na pesi mbote musika kotala biso. Donc voilà, par rapport à lobaki na mateya na ezaki côté ya ezaka na moment moko boye peto satana assistaka na réunion ya ba ange na lola. Bato bamonaki yango ndeni selon manike nde po décortika kotanga oza mpe na connaissance biblique sur message ya bongo ntango mosusu ekomi na matoi na yo okoki l'analyse. Quand j'ai vu ça, pour moi vraiment, pour Nangaï, je profite d'abord pour saluer maman pasteur Priscilla qui bissoit, intercession, à fond le groupe intercession, na Lévry Gargan. Lévi Gargan. Chaque samedi de 15h à 18h, tous à la dans Lévi Gargan, 76 boulevard Robert Schumann. Voilà. À Lévry Gargan. RB Gare Séverin. Séverin Livry. Vous comprenez, voilà. Numéro de contact, awa, 06 05 70 09 03. Voilà. Wana ozana maman pasteur Priscilla Kibiswa. Donc, balobi onction ya bio. Onction ya bio toko tanami intercession et ça la bien. En tout cas na mona pe na kishasa kuna na CFC ezalaki une convention ya ba maman en tout cas oyo eleki bien. Omoni pisha pour nous répondre yo so totali na histoire ya Job. So totali na histoire ya Job. Avant que Lucifer d'abord c'est l'ange des lumières. C'était l'ange adorable. Tous les anges Docteur Banet Lucifer Azaka, le général major à ange nyonso. C'était Lucifer. Il s'appelait Lucifer. Nzamba linga qui est tellement y a de beauté la caille orgueil. Pour battre Lucifer ma seke babia zana beauté au coca kutute. Babia sakana beauté bato ba monnaie babia sakana beauté. Pour nga mona ka Jésus Christ na Dubaï. Comment on avait na mona Jésus Christ. Hein? Na Paris na mona Jésus boy na Dubaï. Il y a film. Il y a film été. Jésus pendant le Christ. Oh. Nga na mona na Dubaï. Ponga Dubaï na kenda ki pena. On a goûté na mboka so ba arabe. Te place ka ça ba miracle. Dubaï est à Israël, Dubaï est à Bethléem. Dubaï. Oui, peut-être Dubaï est à Bethléem. Place pena ba miracle ça la mingi ça na Dubaï. Dubaï ko ba bimbo mo ba créer na. Te wa ka cité ça désert, na ta ya ba israélite, ka désert oyo nani Moïse allait que Dubaï. Tu vois? Donc orgueil wana yango yepe abendaka ba ange na yemo boye ba se rebela yango ba boaka bango parce que Nzambe on adore qu'un seul Dieu. Yango omonaka Lucifer azaka na réunion ba ange alobi ya solo. Si parce que Lucifer a tout na Nzambe alobi ndenge nini ngai na sala mabe yo limbisa ngai te me batu wana otinda ti les princes de paix que ne ko skufa pona bangwa nzima po baswaka pardon mais yo limbisa ngate pourquoi? Olimbisa ngate pourquoi? Yango moni alingra biso te atantara biso akoisera biso na bamasumu po ala kisanzambe ke non batu mabe limbisa ngai tika ko limbisa bango. Mais Nzambe tellement créé biso na image na ye yango le prince de paix qui est Jésus-Christ de Nazareth andima koya ko kufa, il nous a acheté avec son sang. À cause du sang de l'agneau, le sang qui crie plus que le sang d'Abel. C'est le sang de l'agneau. Si lelo, si na Lucifer a inabiso, si na bomarabiso, si na alingato comme ba rebelle netier, c'est juste parce que pourquoi Dieu nous pardonne? Kandawana nzamba limbisa ete poyepe il fallait nzamba liye linga ki nzamba pas limbisa ye atika ye mais nzamba limbisa ete abwaka habiter malheur à vous parce qu'il est venu vers vous avec un grand colère. Colère wana sakana batu pourquoi nzamba limbisa rabiso alimbisa biso mba liboso ti ayo boma biso na moto alimbisa biso mba mi balé troisième fois le prince de pas lobité ko boma bango suste ngana ke ko kufa po bango bazwa le pardon. C'est quoi mais tu n'as pas ni payer le prince de pas kufa pe pona ngate ponga na ange na bango na banda ko adorer bango mais pourquoi limbisa rabatu wana kanda na ezaka wana Moïse mbi a raison.
Oh lelo lobi ba olobate que tam sous satana pour abo mamu tout tam soit singa pe permission. Bah oui, asinga permission parce que kenda na job ayi sa nzambabi soko botoli job ozuana nyo so PC luxe wana nyo so PC bana nyo so PC ako balukela yo nzamba loba na ye kendo zwa nyonso tala kaka atikela satan job kaka so mukolo moko tala omonde to fanda boye ko nzamba batela biso bandeko nanga soki nzamba tiki oka pa diable kaka une seconde asilisi yo mbaka moko aussi so pisha ndena fali benzambe kaka aisi diable abi soye autike na kutante ta leki nake ndena sabo eza mawa ya nzambe parce que depuis na la mukiti siko na sumuki na pensée na parole na acte combien de fois on a sumuki oh Jésus-Christ qui est mon avocat zobaka papa limbisa maniki ayebelo kwa osalate papa limbisa ye ayebelo kwa osalate il est là près du Père, na droite na ya zo sengela pour intercéder pour nous. Papa limbisa bango, ba ebelo basala raté. Papa limbisa, mais sote menzamba sa boma mokili lisusu kala. Aboma ke wana mai na tangwa noé, aboma ngona moto na tanga Sodome et Gomorrhe. Pour masumu mataki tili kolo panaye. Dieu est la sainteté. Dieu il est pur. Tant bato abomona Jésus bo bato kansa Jésus okomona azana elongi okota lelongi na été parce qu'il brille okokate ça ba lo tala moto fungola misu tala moto okanga misu okokate et puis apparition ya Christ ba lo bano elokote yomoko pisha yomoko bandolela yomoko ba peso mitindo te yomoko fuka me ko ina mabele obandi komi yokela ma po na yo pisha na yo kama wa na yo kama wa ndemo na écoute ngai na kati ya flats na kati hotel na fandi tellement peut-être na ke Dubai na bela makasi na kuma banesi ko komani na okufa ozomona tokena Dubai na lendele son excellence l'honorable que je salue na banai ko belaka na koka kolia te na ka mboka ngo solo na isi lendele mboka o eza na impureté makasi na zo ka ngo solo ya mwasi apola Dubai nga yo ka ngo solo abongo Dubai na koka yango te non na yo ka ngo solo papa Richard wa majabu papa Roger wa majabu tozalaka na ye abinanga ozana eloko nzambe oki solo ngabi solo na koka na sanza kakaka siko na baneko passer temps mingi na jeûne et prière wana siko na bandi pe na parole vie siko radio parole vie non na tiaka kaka ba émission parole vie na on prier tellement na baneko intercéder mingi j'ai vu l'apparition de Jésus place na ko yeba makamnange belé ta na uta Dubai nzambe pe na laksanga bitala eloko ebutaka bo esala maraboy esala maraboy apesa ki na message na zo message tout ya vie nanga on va partir à Dubai yango mona ka parti na uti Dubai na ye na Kipoto banzia na ngane se fungwa maki parce que c'est à Dubai que j'ai compris les combats que j'avais. OK. Moi c'est à Dubai que j'ai compris les combats que j'avais. Tu vois. C'est à Dubai que j'ai compris que balaki sanga famille nanga. Balaki sanga famille mobile nazana e balaki sanga bana nanga. Balaki sanga. Non na mona ya pisha boy. Il paraît mona pe na makambo ba. Na mona na musicien moko abimela ngai. Musicien abimela yo. Abimela nga. Na Dubai. Na message wana. Te na message wana ta abimela nga. Abima te musicien ya ko abimela, musicien wana abimela pa bomanga. Musicien abimela ko. Pa bomanga bat na modèle wana. Mais na tuna epenza. Akanza ka okutanga impur. OK na Dubai j'étais pur, je prenais rien. Moi musicien. Te na otanga kombo na été na tika nzamba juger. Mais eloko na sala ya bien na benga ye moko na yebisa ye. Mukolo o fukota suna univers o koti na porte nanga mbalo na raté na bikisio mais mbala na raté o te na bomo o bengaye na bengaye na ya na téléphone na tindela na bengaye te na tindela voice poetikala tile ona zara na voice one ayoki voice ayoka pe na voice réponse na ya loba ile côté tile la so sanga petit tilelo na olo bango nzambe na likola zoyoka na loba na epe na boye omoni ndengo kotaki na mni nanga na tuna epe nanga boli na apesi yo fungola porte d'entrée à côté au quotidien il y a place na zande parce que loko est spirituellement c'est que ça na moto soit qui fungola na yeba pe mutape ça fungola et mutape ça fungola azape ka musicien musicien té alors tu vois makamba spirituel to linga koloba ngote parce que tu sais o yeba mutu muso so expliquer mutu muso ba maniki ya liboma et ko sala maté mais et sala parce que na Dubai na zaka pur na Dubai quand ça na ke Dubai na kena voyage wana yani kaloba na ngana kindi
na Dubaï sikoyo plan ya la raté drogue ya la raté na mela eloko te sikoyo ezaki mbala liboso na melelo te nanga na kufata bien pesa te bien eloko te alcool te na on mela bien ndeni parce que là on a mela kezate tellement que c'était la première fois na la pure ningo na mela ka mai c'est la pureté la sainteté que j'avais ndé et la kisanga makambo ebele c'est ça comme pas bomaka ba tout bongo abimela bato yo kapeli sonné pe na yo kapeli na okali sona ndima te abimela nga boya abimela nga penza solo la te message na tuna ye na kiti na bio sandi kongali kolanga bokotia ande na kotio a ya lobini ba moko je alobe lo kota otalanga kaka a comprendre ndeni na mona ye na benga ye na kombo na ye a comprendre te mala moko j'ai demandé au Saint-Esprit de me faire quitter Dubaï et de rentrer chez nous dans notre parcelle c'est quand on a côté pas na lo banaye na botika likuna ti ya ko bundisa nga siko na kata lo pango na biso o eza mabele na obunda no bien a ko bundisa nga pa na biso te parce que eza mabele na tala ndaki ozana eloko na ye moko boye eza ka ke non to na ba lien parenté. Ok. Donc place à soi qui accès à moi. Place à soi accès à moi. Azana fungola. C'est profond. Makambo ese belé. Pisha ya ngona lobaka ti lelo bat babanda ka pisha balbaka manika biloba loba. Manika loba n'importe quoi. Manika ko sani senga za makambo na ezama makambo so na zuka micro ngamo na bandio loba. Na okanga actualité ta deza. Ya okose la ya okose la te ya eloko te ya vrai na tangi na batu bakufa akufa tambo problème boy banda boy kenda boy songa boy tekoma pa mutu boy mutasala kopo wana ye mutaya na iboy nzamba salanga grâce na donanga eloko oyo esala que bando kinalo ba le diable asala que non na bakutanisa ngai na et ça là que non va coûter na drogue parce que baïbaï que non drogue d'abord ils allaient soum le corps c'est le temple du Saint-Esprit tant on a zo koti sango lo kwa mabe ils ont na bomanzo tonanga et dans ça les soum pas nzambe alors et me marabat pe na banzela ya mabe vous comprendre et puis de trois et bomarami soit molimo osa impur Saint-Esprit moya mon et Saint-Esprit au qui contacter dans siko yo nga don ngeza voyance et nga na momoni yango na momoni na libota mama na nga na mwana na libota papa na nga na mwana pe na ndona na mwana na momoni na don wana na bota mabona bota na balabala na nzelo bat nyoso balekaka même dit Jésus Christ atambola na balabala nga siko na bota na balabala nzelo bat balekaka po bomanga il faut tambola dans les vides soko yo bomanga o tambola ka na nzelo ko bomanga te. Parce que je suis la déesse de la rue. Tous les makambo nyonso bima munoko non ekoza nyonso ya solo. Makambo nyonso na loba ya spiritualité za ya solo. Tout. So ba te mbondo meli. Non mela. Bible pour sauter. Non, Bible écoute botia non sauter, je vais jurer juste au nom de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ dans la salle année ba j'étais nani moi sur grâce mbizi. Maman na ya kufite ma sauter Bible. La Bible, ce sont les écrits. La Bible est écrite parce que l'Église, c'est l'école du savoir. La Bible a été écrite par les hommes qui pêchent. C'est juste les paroles de Christ. Mais comment mina basumuki? Bato ba comment Bible basaka basumuki a papier pour katiango. La foi, c'est dans le cœur. Croire en Jésus-Christ, c'est dans le cœur. La Bible, la première Bible, c'est manayo. Parce que avant on dit mais la Bible, il faut monter manayo à la pembe. Avant, on dit mais la Bible, il faut que tu aies d'abord la foi. C'est ta foi qui va t'amener à accepter ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est là ta foi. Alors il y a la Bible, à tout sauter Bible, ça là et l'autre. On a été battu. Aïe. Nganga zarana Bible. Mon frère d'amour a péché sur verset moro est tombé pe on a. Nganga zarana Bible. Marambo mutoloba. Oh, nganga déjà. Nganga zarana Bible. Nganga azarana Bible. Nganga. Démon atanga Bible. Ce qui Bible ezaka eloko moko oyo eza sacré hein ce qui Bible ezaki sacré mais bando ki ba église te mais ndo ki otema peme na cher te
Donc osimba Bible te. Bible ondo ki asimba te, c'est que mutuana za na foi ya makasi, il a le Saint-Esprit en lui a imprégné la Bible na ye. Neti Bible na ngama niki osimba te. Neti tika Bible na ngana ndako kota chamba na ngo kota te. Parce que mon âme est là, parce que je connais ma Bible, j'ai imprégné ma Bible, j'ai prié pour ma Bible, naranda yango pur. Ma Bible c'est mon arme. Et on te mon appelle boxeur, nabiso Yuri Kalinga, à part sur la Bible. Bible et so de à part sur la Bible. Vous comprendre. À part sur la Bible parce que mon onka, so mon aka Bible mukanda, oko zo ngo po penser la monye. Mais moi ma Bible, c'est ma vie. Dans ma Bible, ce sont les na comme ça ba écrit wana sainte. Ma Bible, c'est le sang de Jésus. J'ai purifié ma Bible avec le sang de Jésus. Tant dans sa lunette, na glati na otanga Bible nanga. Yo mona ba écrit, mais moi j'ai le Saint-Esprit. Na mona makamusus, na mona ba oloba. Nous sommes révélation. Non, soit révélation. Tu vois, si ko neti ngai bo diable linga ngati. Neti nga. Biso to kwa biso amani ke diable linga bisote. Ba moni. Poso na moni picha liwano yo e bisote. Na biso sambela. Ya mona kutana ba kombe belé na vie nanga. Na kutana ba obstacle ya makasi. Mais eloko bien, l'Éternel, il est toujours là. L'omniscient, l'omnipotent, il me protège moi et le mien. Il s'appelle Emmanuel, il est là. Quand je dors, il protège mes enfants. Ngana ola na Paris, ba nga ba ola na Kinshasa. Emmanuel azawa na protège abango. Ngana ola na Paris, maman na nga za mboka. Emmanuel a obatela bango. Ngana ola na Paris, mobali na nga za libanda mo Paris. Emmanuel, naza na confiance en Nzambe wana pisha. Po esika Nzambe wana zwanga. Abzonga na mboko batu babimaka te. Esika babengaka kia bibwara. Kia bibwara. Kia bibwara. Oya mela omila. La toxicomanie. Ngabe mundela okamwanga. Na uti lelo ko sala examen makila. Na uti sala examen makila babi après 2 mois balongoli ngai na cure. Docteur na ngai ya sapa a okamwanga. Après 2 mois. Après 2 mois balongoli ngai na cure. Mais tant batala makila na ba mona cocaïne héroïne makasi. Mais ba comprendre te ningini to dose ezo kita na bandaki na 120 mg. Lelo na 10 mg. Wow. Il faut comprendre pourquoi ils bongo. C'est le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Parce qu'à chaque fois, nous avons purifié nous autres. La restauration. Nous avons restauré nous autres. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Quand je regarde mes amis sur TikTok, mes soeurs, des baofingana, des bazocholana, baofingana bana, parents, pichakimo. Que Dieu te bénisse na linga pena so na so ito sa no misotika pena na s'exprimer bat ba comprendre. Voilà. Na lobaka pisha Jésus revient bientôt. Ouais. Pande konanga Jésus revient bientôt. Na isambi selo za yo moko. Obi mwana aseka na TikTok. O mona bandi là. Bala kisio mwana na TikTok yeyo. Akoma malade. Comment malade? Oui. Akoma malade. Oui, akoma malade. Kaka ndenge bazwa image ya mwana bato, batia na TikTok. Mwana wana akoma malade. Naza na image na yeyo. Mwana ngo yeyo. Jésus ngabiso Jordan Mizwa. Yeyo. Mwana oya akoma malade. Réveillez-vous la jeunesse africaine, réveillez-vous la jeunesse. Il faut prier. Moi nango yeyo ase kaka yeyo. Yeyo moni hein. Oui. Voilà, moi na oyo akoma malade. Kaka nde batiaka image na TikTok moi na bato abeba yeyo. Surtout les comédiens, surtout ceux qui font les bazo sengele aide. Bato nyonso asekisa batia na ba image ba comédien bazo sengela moi na oyo aide. C'est le TikTok qui a détruit cet enfant. C'est l'esprit de TikTok qui a détruit cet enfant. Un innocent. Yeyo. Bon, mon mutu so yebi mwano. Oui. Siko bazo sengela aide. Yeyo akoma obela. Akoma obela. Bazo sengela aide. Ba aider une place malade outil et banité. Tovana na YouTube. Modèle bat bakufi na TikTok na YouTube bakufa bongote. Bandi konanga na oyo kela bino mawa. Na soyo kela bino vraiment mawa. Ezo sala passe so mona basi minene ko finga na ba insanité. Ko finga na ba papa, ko finga na ba mama. To lungwa mboka to ya ko luka.
accusation ozomona pe que no baso avec sa problème ezali mais bozo jouer na aveuglement modèle to finganaka soki toza ko évangéliser ndenge na guerre ezana STT message hein? Soki toza ko intercéder ndenge to finganaka na TikTok guerre ezana STT lokuta c'est que le Christ est dans les tombeaux. Si le tombeau est vide, méthode de guerre ezana STT modèle to congolais ba fingana na TikTok. Vous croyez ngata papa bien lo banana sambila na bana mona na perdre nyonso ngabi na que sambila suku na ba radio parole bino tika fali na otika boy. Je croyais que je perdais or que j'étais déjà perdu. Quand on s'attaché na Nzambe ndé na se retrouver na comment il a perdu vina ngesto là déjà na zaki so le côté ma na comment tabola kana mawa ya Nzambe ngana fumer na okansane tiko fumer muto e détruire nga or que nazaki déjà anémique kokonda si bon mona na munene boy ezaka na zui soin ba traiter nga ka elo mususu te atana bale na ko fumer nga atana bina fumer le non za na ka munene or que nazaki déjà malade diable sa bête nga anémique na botama normal mais na komi anémique mo de diable boma bato. Est-ce que na kishasa banga ba na anémique banga mo na impossible comment muto abotama estemba ba comme anémique. OK de place d'ailleurs comprendre SS na anémique c'est deux choses différentes. Anémique makilé baby makilé comme faible babilo quoi ce sont des maladies spirituelles ou ba bêta abatu ba cancer ba diabète ba impureté parce que nzamba tali nazo finge belé na internet naza kosi drogué et belé nazo lesa nzoto te ki le temple du Saint-Esprit nazo kotisa liloba ya Nzambe te nazo tambola na animalité eta on a chaki ka boye habité bino kansinga zangi dictionnaire au finga nde ngana ko finga ko le kabino nyosot mais non mona pourquoi ça va me servir à quoi de gagner la terre na perdre le royaume des cieux. Avant la kendelikolo, il faut d'abord contempler bien parce que le monde nous appartient. Notre Père, c'est le roi des rois. Tout ce qui est ici, alors pour avoir ça, il y a un sacrifice à faire. C'est de croire en Jésus. C'est de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Sacrifice, c'est ça, kaka. Il faut qu'on mène vie dans bas principe, dans bas discipline. Même dans la jungle, il y a de loi. C'est important. La TikTok, loi est satée. Loi est satée na TikTok. Loi est satée. YouTube soko sali makambo ba sala na TikTok ba bloquer chaîne. Mais TikTok te bande kotozo kende wapi. Bon, merci la question na yo otoke na omula. En tout cas, oya zana motema alingazo ya malamu ya ma opa ofinga afinga apo bino ozaka boya so yebi koza boya ngondo komi boke panza ngana mikabi nange panzambe. Na olonga na sana nga mabe na finga abatu. Na chiolaka, na za bipolaire, na za tout. Mais on osinga ka les potiers apesa nga forme. Très important. Merci beaucoup Manik de John. J'espère que va obtenir yo rigueur parce que malobo au lobby et puis na message au PC est vraiment très capital. Merci na baignon so ba otala biso ba partageaka. Donc vraiment aussi on a bien plus de partage pour na message au et donc pour ajouter on a notre équipe d'intercession Oyo Ezali avec maman Priscilla qui bissoit. En tout cas, Ezawana na chaque samedi de 15h à 18h, 15h à 18h, Ezara à 2h du temps. Oye une intercession ou intercédé pour la libotano na Evry Gargan 76 boulevard Robert Schuner. Na habité son temps on mabé Schumann, Robert Schumann 93 190. Livré Gargan RRBKK gare Sévran livré. Voilà. Ce qui au moni est natangi bienté au bengi kaka maman pasteur na 06 05 70 qui est 70 na langue nabiso 09 03. So il passeport na yo inspiré local Lucky passeport. Ce que vous en avez besoin au tambola na Champs-Élysées au tambola partout. Va voiture ezana ya luxe modèle no solingi eza pas Lucky passeport. Aux en a besoin ya convoiturage. Belgique, France, Lucky passeport et puis aux en a besoin ya visa ya Chine ya show Lucky passeport.
Voilà, merci beaucoup Manik de John. Désolé, alors nous citons Talibiso, Audilon Mampouya, boutique exemple à suivre, Paul Mamba Papa Social, Lobo Repé Saka, Bakata Kate. Donc voilà, Manik de John, Tomona qui marche et Salamaki, vraiment Bandeko, il y a Diaspora, et puis Bima qui vraiment la balabala pour Nako, ça la réclamation, justice pour Namona, et à Papa Chéri, ou à Koufaki, Océane Piana. Mais sinon, vraiment, Tomoni Batou Bazala qui moukier, je sais pas, le Taleba Iman Joana, analyse na rose à la nini tout le monde a ba TikTok on a kané tout bando loba batu baza na hernion surtout basi batu belé na poto go finga go mais lo mo batu ba sengi justice pour akufi a mo na NTT a mo na moto donc ko so comme la ki maman Océane lo pe go comme la maman ya nani lo pe go comme la maman nani o même message autant sous bande ko TikTok fa ba tonda nde ba tonda ka si gère lo belé ngo mais tout mon yango te mais so ça si ja ba vie privée à batu TikTok et fini bambote goreti l'ouvrezo mami titi kaba le champagne rosé non naza besoin choquer te mama Congo nengo obenga rabatu bosala ba live pona okende ko funda Karine nengo sala ka ba live pona ofinga Chantal Bola nengo sala ba live so bosali live pena to bimana bala justice pour Océane na mboka poto ba tuti mwana na biso ya Congolais voiture monanité so ezaki mwana mundele de héros yo Paris ezan inondé na bato comment mwana ya 27 ans kufi voiture monanité banga ba senga enquête salama mais ya biso ti lelo enquête salama bo mona ngonde nini et puis aza mwana ya icône ya mboka na biso bon monte ke bo sala na bino ba koneri nde bo ya onga boye nde mama Congo ya kana intelligent vous êtes des pourris. Excusez-moi, je vais vous choquer. Vous faites rien, vous êtes que bande de ignares. Moi, dans la biso, il y a 27 ans, là, il m'a belle, m'a projeté, tikuna. Tout ça, la marche. Bino bat, ça plus de macarine. Bimi, ça, ma chinoise. Tout ça, la justice pour l'océan. Pour ça, on dit. Alors, pour vous informer, dans la communauté congolaise, bon kabatna otanga Karine Chantal Bola basola bien basenga na mafinga na po batala ma bino ba bourri ko botala bango basola très bien donc exact clique na bango Karine mama Congo bakali batu tout consort là les era là exact clique na bango et ali kelemba na bango ba finga na kapo bino ba bourrique botala ka bango bo pesa bango ba cadeau bo matsa bango ba vu ba yokana ka bien eza j'ai agi bena wera ba yokana bien informé bino lelo ba yokana ka très bien o wana ateka banzungu o wana ba ware ba monnaie danger o wana po atala mama Congo po ata ba yokana na bango da basala clan na bango na po batala ka bango po ba longwa na actualité te. Jusque là moi je vais vous poser des questions. Qu'est-ce qui et là on y balora ya bien. Ah, des Congolais, nous sommes des bourriques. Et là, on y va si on va bien. Des Magali, des Chantal Bola, des Nani, ceux qui les loba fingi oh, te loba finga oh yo. So ba fingi oh, c'est un jeu. C'est un jeu. Karine, na grâce mbiso batika ko yo kate banda mokili banda internet. Lelo Karine na grâce mbiso baba master. Pona ni po batala grâce ko sa maman na mina kufi. Comme ça on dota la biso. Ezali balula de bourriques. Mais biso stade ba sakana so intellectuel vous êtes là après nga pena vendre atena tala bato na tala bango te episha. Nga sa pa bango. Na sa pa bango na tala so na moni ba tienga na miniature na yoki nini balubi pona nga. Batu oyo ba pesaka information ya bien. Eza ese. Bamba yakana au moins information o eza valable. Avec précision. Pingi là. Les restes les bourriques là. Na ebiti na botala bangote. O wana ofinga e ozoteka banzungu e okomona o wana lobby o wana swati mwana na ye ya mwasi o finik na obota te maswa mwana moko Henrietta achaye en jeu. Ba finga ka mwana na ye ba deninga ka mwana na ye poka makasi mama neti yeko mama neti ya ndima anzima bas atia mwana na buzoba pona kaka atala makana TikTok po amoni YouTube asili alors pona atala makana TikTok andima même ba finga ka mwana na ba finga ka mobali na donc a sacrifier bango oh kuna pas Chantal Bola sacrifier mobali na ye pe lokola finga non donc na kamwa kande botala bango bina botile bo comprendre que ça balula
ke ba menga na pa na téléphone allo semaine okofinga nga boyo kofinga nga boyo yepe kuna lobi semaine okofinga nga boyo kofinga nga boyo nga ba soli biale ba bandi tellement que les Congolais sont des bourriques bon mon baloba makamba solo or que ba yokanaka très bien ba kabolana même ba mbongo mbongo grâce mbisi de quoi cop esa cop a kabolana Karine matanga eza cop esa cop yo monte que gloria olangi lokola cop akansa grâce mbisi akoti na cop lokola ya bima na cop tanga moni kelo bato ko finga akoki mafinga ta bibi na cop grâce mbisi akomo finga parce que anga bebi sa cop na bango bon ya mbongo yena Karine mais sur cop dans matanga na esa cop bande kona mibali bangwana babimi esa cop mama bango atikala okufati mama na fanda kana nzoka ni mama ni kutafanda na brasa pete ba moura nyoso bayena lokuta mama na fanda na Kishasa mama na fanda afanda ni na Kishasa comme ça Kishasa babia sara na Kishasa ndekone pe na propre mikolo nda lobby mwana ya mama leki na ye mama na ya za na problème mutu afanda ni na Kishasa akipara mama na ete asala mama ne lo talinga mama n'était pas un problème ya mutu yango lingi aboma epo batatu na ke mama te po abela liboma ekomi makasi elangelinge banda na Kishasa liboma lingi ko makasi siko batwana nyonso na tu peux imaginer que pisha batwana ba yokanaka na yoki na yo peut créer le sous-cop na on est obisi boyo na bomi de copo muto za mato yoka comprendre que no batwana ba yokana na bango bien eza lisano eza balula ba finga na kapo batala maka eloko ni est-ce que tozaki na guerre na est awat okai bamba ba makamba guerre à est yo soka ba fandi pena basi wana loba na ngane ti lelo ba ko contribuer ni na communauté na biso ba français pena ba habiter to tia basi moko pena ya réseaux sociaux ba ya ba présenter pena thèse na bango boye na mesa ba ko mani mais ba personne influent ba luka bango toujours sur ba se communiquer pe ba sou ba ko ba personne influent ba bourrikit ya ba bourrikit coach nani coach Amon Chiki on a mbongo azara na ngoti est-ce que Karine akokana coach Amon Chiki akuta na ba président il est pas joie kana akuta na kana ba nani akuta ba benga kaye na ba manifestation ba est-ce que Karine basi ba benga un événement moko ata ya Afrique a que nous représenter Congo lo ba na tangela ngata moko kaka na 5000 balete ba benga un événement moko neti ba benga ki nani oyo tiktokers oyo ya mwasi wa pembe nani jemima kokonjo ba benga ye déjà auti musika auti chaîne monene RTGA auti na YouTube ake TikTok quand même il faut ba benga nga soki na zali nga so na chepe na makamona na mutu neti bango ba benga na ba manifestation ba Côte d'Ivoire ba benga nga femme de John na peso ka 2 ans ke ba benga na ba série na Afrique le côté européen na ke ko représenter Congo Manique de John comme influenceuse nga tu fais step na lati pena veste te li puta pena na kangi suka maboko na ke pena bona ko représenter mama ya Congo nga YouTubers mais eloko sala nga pasi na basi o ba na mbongo ba sa influent na mboka na biso ba s'attacher pe kana ba bourriki wana yango moni mboka etambo ya malamu yo ka pasi et sala nga pasi parce que on est en mboka on est à drapeau na pesi oka exemple soki mona mundele mutakufa ki mena Paris otofandi kimia te mona fese te ba tout est bongo to mona ba mona moko ya muke akufa mona moko ya muke akufa Emile na 2013 si lelo basala kanketa mwana wana disparaîtra bakangi mikolo bakoko na ye Emile mwana na mobali Emile mwana na kufa na 4 ans ya mundele ya français si lelo basala kankete si lelo basala mwana na enquête mwana na biso ya 27 ans kufi na mboka ya mundele voiture mwana ete na mboka ya caméra ba tout océan voiture mwana ntendenge nini mais poto bima na balabala to senga justice kaka mama na yo kaka na yo tala yakuna il passe au mona moto ça live de 8h à 18h, il y a 10 heures du temps. Comme ça t'en Zambé, comme ça est ensemble là. Tu vas au cas place matière et demander tout le monde niveau ba tu ba assisté qui un voyage à Roger Ngando. Ah on a poto ba lobi à Roger Ngando ya kezo makolo nini boy ba tomboli sujet na YouTube. Ils se basent toujours dans des choses qui sont éphémères. Ils se basent toujours dans des mensonges. Ils font pas des. Oh, kabakale fandi azo sekaloko andumba barode na $100 na za journaliste d'investigation. Bakali. Azaka bongo. C'est capable. Journaliste d'investigation. Investigation asa elango. Akino sel investigation tout le monde na bisoti. Asa kiti na terrain. Ataka ba mettre ni ba tout là qui est.
Investigation basala en Autriche faut ça là. Investigation basala ngo wapi? Investigation ya bango eza basala ngo wapi? Na mitu na investigation basala ngo wapi? Wa bango investigation basala ngo wapi? Pourquoi na yebi na poto bien te? So ça qui na yebi poto bien de bon ba umende bon ba tambola mingi. De na kede na terrain. OK, de c'est oui. Pour adresse total qui on a Google que place tel ça coin chaud coin moko bien te et ça kabo investigation ça il faut quitter na terrain aux autres na batwana erwana oza kokoma oza wana o investigation ya bango basala ngo kana micro téléphone kaka bafandi ba mati bat na planète na panel. Ça c'est l'investigation. Ah vous prenez des gens comme des cons et des connasses. OK makambo il faut si là. Ça fait mal des fois. Hein? Mais na so biso te que image mboka na ça dikolo. Ata to sai le fundu nini image ya mboka na biso eza likolo mboka ya modèle kwa ba peuple kwa biso mboka na ebonga ponga mo pe na misie na kati ponga mo pe na zaka na kati ya ben wana mais chaque chose a son temps quand même et là on est ici là tata film à Jésus ici là to ko tika ba bêtise te mboka ezanga wifi. Et puis tu concert ils annulé il a habité Manic de John par rapport il y a concert une rose à la mer à papa chéri à propos ya ba makambo est-ce que vous avez un message et un mot sur la pena papa chéri na équipe par rapport il y a concert maintenant nous avons super information on dit que le concert est bêtement parce que jusque là moi na okunda maintenant parce que ba sala enquête mindele ba sala enquête il y a quelques batmuke ba quitter na terrain ba senga justice on va que no tika fleur il faut ta la motivation nini zanga ki ba tout pour. Est-ce que tu as besoin d'un message bien pour la bande de parce que ce sont des choses oyo nzamba sana kati o Lucifer asa ngonde bamba kenda ebele bakemba kenda na ba fitilité ba banalité buzoba les Congolais plongent toujours dans les buzoba place buzoba ezali okuta Congolais tala place buzoba eza l'autre on tala place ni sana buzoba eza hello okuta Congolais par exemple pendant ko okuta Congolais place opena sérieux ezali okuta Congolais te otala ndeko boke tu alo ba tikako wana tendance wana tendance so avandi allo vieux soki otindeli nga mbongo te na kofinga o mikolo basali moi transfert vine yango oui mbasala bongo Mutalobi peuple congolais longa la vie à kopo. Ya eloko nyonso soko moni groupe batu bakabwani. C'est que ça qui tricage. Le chocho. Le chocho ça qui. Omote ba panzana. Ba combattre bakabwana. Le chocho mute kabola bango. Partage ça la bien te. Ku des epesa mai mabe. Ayo kama kanda moko. Patrick Malavé global. Ni pa na botama congolaise mais na ndinga quand même mboka nanga je suis fier d'être congolaise na mama ya mboka na mvuluzi makambo ekosila. Imbango ala tali puta zara deux fois te makambo ekosila. Et là nini? Imbango ala tali puta zara deux fois te. Makambo esila. Message quoi yenge zola pour la voulusi nyonso voilà Manic de John to mekala biso ko continuer na biso lisusu awa pour ba sujet vraiment eza ya kolobela et ça là qui moi tout fait tout flamme par rapport que Martin Bakole à l'école d'une émission il y a parcours à Lobaki et ça là déjà 3 ans comme il a fait rigola message mais à répondre été tout le monde qui peut bande qu'on a biso ba gulo ba qui ba silika par rapport à mon état sous Martin Bakole ou alinga tam sous ko kiti ça fait rigola nenga lobela dans la TV bango ba sepela qui na ba propos na été mais le tout monde peut vidéo Martin Bakole ba sur la na fait rigola on appelle vidéo quand monte na ce que place Bakole ba place bozo bezale Martin Bakole aza mais Maratapa Mboka c'est notre boxeur de notre pays tant a bengi Ferre yambi et ça les passe pour bango so ba star tant a bengi fallait yambi et ça les lendot à chaque côté mon quoi à chaque côté mon côté à chaque côté ba so respecter au moins quand il appelle ba o yambaye côté ba o yambe tant à pencher qu'on a atale ba publier ba o solo là mais ebi ka yambara été likolo ya complexe moko froideur moko muto yambo na te obenga batu oyamba bate et ça la rendeni muto obengo pelobi ke muto oyambete mais bobanda ko yambana oyamba inga na passer na prison yambinga te poko mi bien les panneaux circulent encore bandeko mukolongo yo po senga pele yali mokiliza bongo Martin Bakole na Ferre Martin Bakole pe patron
Ferrigola pe patron. Ferrigola pe patron. Martin Bakole pe patron. Donc obenga faire était pour sengi mbongo obenga po babetali solo. Alors pourquoi yamba muninga te? Soka yambi lelo ça par rapport à Sony. Tant Martin Bakole benga fali. On se comprend. Tom pas bon ça numéro na ba message payé par Tom sous leader. Est-ce que ni Martin Bakole ko ça numéro à faire na bateau nyonso ya za na mon tout autour na e. Martin Bakole c'est un grand. Tolo bela nani? Tolo bela neti nani? Ezan tu ba sango zangi di sango papa Israël zangi numéro à faire. Ah. Tolo bela Martin Bakole te. Oh. Champion te. Oh. Koli Kofite. Oh. Le Kuma Congo. Oh. La vérité. Oh. Firta Mbokat. Oh. Est-ce que ça se attend le numéro toi le bakana mutumo on a besoin numéro à faire mbamba ba ki ba eli. Ah. Yaya komi qui dit ça mpeka. Mais bon, mon artiste est pas mon ici, quand tu as un problème, tu as bien facile. On dirait que tu as créé problème. Tu as créé un problème, tu as créé bazawana, même rattraper mboka ba ça toujours bien. Ba fanatique ba potana ba tuka bongo. Ya on faire moi à comprendre que non, ba fanatique ba golo ba mimaki na ba buso ba minga comme soit sali ba sortie médiatique na e à se pencher sérieux mo. Comment tu as mo kamba bien. OK sortie médiatique ndenge zaki bien te. Mais ce que ça kaka o ba pesa senga conseil na ba golo anga pota ba buso ba. Mais tant comme ça na conscience na yo monte que makamne comme okende bien. Billetterie na yango na polele, ils okende bien. En beta concert na e. Mais ce que c'est pas cher quand on sentir na babuzo ba wana. Yemo ka sa muto réfléchir. Teni bato ba me maka na buzo ba tembalo na sana makamna ningi na moko. Voilà. Il y a papa ou appelé ça déjà parole et puis bateau balandi yemoko guide ya ba golo faire rigola. J'espère que là ça m'a. C'est quand papa peut soit moni bana ba otkene mabe papa ndazonga na nzela po bana pe balandi na nzela wana yaki. Malé ba komo landi na nzela wana yaki. Mais là, tout de suite, au monde, il y a des réseaux sociaux, mais ça reste à vérifier. Toko, quoi, affirmant, on a noté, il paraît-il que Virginie Manganga s'est écartée, et puis après Laurent Tendance, il paraît-il que Virginie Manganga a l'habitant soit travaillé bénévole, au foot a été, tout le monde va plus bien dans les réseaux sociaux. Aussi, à foot a un problème, il y a un polémique. Le coup là, faire atali grandeur, à telle dimension naé habiter ba rabaisser mingi azonga non les padres ya kala jésus de nuances on est ba rabaisser kasi ba vechi manganga ba kenaka ben oui ba kenaka ko luka problème ba ya lelo nya bien ba ya na buzo bat ya ngo ba moni ke no leader ayebeli et comme ça ba ngo so ba ko kima bango mo ba kima bango mo koti e kasi au kimat ko kima tezala wana au kima soni sortie médiatique à faire et nga ba notanga comme on est moi n'atteint comme on est parce que j'ai aimé cette sortie médiatique aso nga azaka kala bongo yango moni saka succès na ye faire rigola dans kala bongo azaka bongo azaka na problème mututé azaka ta problème mututé ba nyo so ndola na ye ba Virginie Manganga ba ile ba ranki na buzoba oh na bundaki na mututé na zonga kibo ba même ko moko ya bien ba songe ba journaliste ba ça epeme na leader a omona leader a omona lati pantalon ya omona leader de ba na na mbetu bon ba rosamu sala ya ba rosamu ba ka olula ba lula makasi ba défendre ba ya ka ko lula makasi ba luli Papa Hervé, mon abattoir, maman Marie Makese, donc les 7 bongo na ING Arena na Belgique, on a mourir la bonne musique pour qu'on soutenir. Le 24 mai, Petozana. Totori na Tembe, la Pulga. La Pulga na. Mais c'est les chanteurs. Na Dom de Paris. Dom de Paris. Bas Spiritas, Bosson Baba Billet, bonne chance na Héritier Watanabe, la Pulga, Totori na, et puis bonne chance aussi na Ferrigola, O Arobeta, ING Arena, Bagoloa, bon manifester, bon zage belé. Bossumba batiki. Alors bah déjà bosala rebelle bossumba batiki dans bossumba batiki bossala ki chef. Ouais, t'es douce. Te basake bele bon ba basake bele. Ba on va loba. Ba ba partout, ba partout. Ba golo ba ebele. Manifestez-vous. Et puis là to lobi bongo là je profite aussi à saluer Gauthier Mascotte producteur il y a les Nox Production où il va produire l'homme à la peau blanche Robinho Mundibu déjà le 7 juin peut aussi comme faire rigola au bêta na Belgique, Robinho part aux Zala et puis Baptiste peut chez Coco, aux Zala, on a théâtre du Blanc Meni, les 7, on a donc des date pour na batutu. Mais par rapport à Tomoni Bawario au Baza,
balaxi mais contentement na bango par rapport ya sortie à Robinho Mundibu o ba msuba sengi Robinho faut asenga pardon le ba bi fali pour pas bloquer Robinho Mundibu abenga na téléphone a gagner l'épée à bloquer mani killer utala ki pe yo kina makambo ne lo bana ba wari yo so lo bo lo bango nyo sopena mupiko te Robinho Mundibu na fali balbana te déjà bandakala agafa memba lo tanga gafa ya sika bureau bato fali babina na leader na bango asoisa kete parce que bando asoisa na keto o senga featuring a dimina ki déjà banana ya o senga featuring lelo oyo o senga a poster yo fali pas poster ete et puis si sous candidat leki ya leki pe aleleli ya na ngana ye mambo na te pardon nga avant ça promotion eloko bana lo bela mutifona dia mbo na lembo mote les prods Gauthier mascotte Aoyokayo par rapport à la production mais sinon son de babi que Robinho sale mabe pa ya na il faut senga pardon retirer parole na alinga pe senga pardon Robinho alinga pe senga pa muta gafe déjà alinga senga pardon pour un msou kosenga msou ya pe différent donc ça ndenge na asenga mani ke pa modèle oba memela kai na ba visa zo ba poto ya ba mapapa ba kabela ba bilamba ba kabela akoka oke na mbongote il faut ça reconnaissant faut ça reconnaissant la reconnaissance mais oui il n'est pas reconnaissant il est ingrat non il y a le bac il est ingrat voilà il est ingrat a sali carrière na mo soutenir Viena a soutenir nani alobela kai alobela ewa TV ba koma ba guerre akota na nani biso atokenda ba prison so ba beta biso na nzela biso ato ba basa absunyo na kama ko loba wapi ta loba biso za wapi to za ba porter disparu to za na monde mususu côté la prison Manique de John Donna. Voilà. Là aussi, ce qui t'oublie, to martelé sous ce point haut par rapport à tout le monde qui arrivé à l'histoire à Kinshasa et puis à Zaki na événement au Visco et Salisaki, tout le monde qui est artiste et musicien fallait pour OP à Zalaka moko ya ambassadeur il y a Visco oyo. Tout le monde qui est à Oyemba, Nzemone, à Messani Koyemba Mikolo, à Boka, à staff Naye, à Boka, à Coco Dilasso, à te belé, on a zo Boka, Jiki Tengi, tout le monde peut attendre, Maman Lia, tout le monde peut attendre. Maman Abamot. Mère Lia. De l'histoire de l'équipe. Moi, tata Abamot. Ata ya kanga papa Bandoki. Ya kanga ni papa Bandoki, mais biso to kanga papa Ndokto Bengane. Mais Maman Bango. Bino. Bukanga. Tata bango ina moi ni fali ba yoka baba sola te mais didi le kine boso sola na papa to sola na mama te papa ke ma mère ali mama na bango alia fufu didi son le kina mema e donc wana ku terrain wana ku kota te baba ndiko c'est la famille c'est la famille les linges sales c'est la vrai moi la laine sale Piris Lobo si on va beauté musique na Canada au Kota la biso au Dilon Mampouya je répète encore boutique exemple à suivre un joyeux anniversaire na Anto Nzita donc il y a botama jour mon merci na ba news ba comment des pardon na Facebook na moni vraiment un message na santé que tous à la aimer donc biso botama les 30 mars donc ba news ba comment les 30 mars anniversaire na lobi to le mérité ozaki wapi no baba taluke umo na so mundela peso 15 000 euros li yango pa yo oli ona mu voilà wali de John akima ila li lobi to no sambela na église donc tozaki bon na prophète Messi Mbala assemblée biso tsaka loboko Jordan miso quoi lobi to organisant bien moyebima tout ça et pas nani et pas beaucoup tati to kuta pas beaucoup ta pongo loge bar kilelo ya zaka na simagar na épine wana dia osali sa bongo ba soirée belé donc abi bientôt soirée 24 communes Nicolas na ça na terrain na e au sala dans un mois musala comment lingo sala ni fona sala bon je bela charge ya mukumba ya nandonga ya batom yumba ya ba bébé na ngai ya ba koko ata papa bango azali mais j'aime mes cocos comme mes enfants si on a été à battre so va couper wa
tenga olata coupe te zipa nzoto na nga na mwasi ya bato quand même fona zipa nzoto okuti bamoni oku na kati na mba baolule bonso na nana tabango na kuve bato bapike bakrise na elamba kutu ezo créer des problèmes na Paris bonso na bila nyatela ngo sous coupe c'est que mabe ezala voilà merci na Willy Mouchene c'est l'unique le véritable code ya balé katika bisote Patrick Maloavengi Global Express ya la PC ombote Anne Marie Bogana pepino ba mbote bisika bozomi vraiment en tout cas Global Express Maloavengi Patrick Maloavengi Butalombi na kimi Butalombi Mama Lombi na porte de Paris na boutique na biso so on a besoin il y a téléphone il y a original casque il y a original ça a besoin il y a ordinateur. Chez nous, c'est de l'original. On a besoin de pochette, il y a original. Tokutana wana porte de Paris, il y a Novotel. Francis, on a un numéro, on a apporté un téléphone. Pour héritier basket à Zawana. Donc, Obengangaï na 06 34 26 90 comme 90 29. So Bengangaï, il y a une boutique Zawana, place na Osala. Et Zawana, tu as un téléphone. Moussa, on a géré boutique. On a accès à TikTok. Téléphone, tout est qu'à téléphone, tout est qu'à ordinateur, tout est qu'à micro, tout ce qui est électrique, tout est qu'à on a boutique, on a ça la pochette, il y a original. En tout cas, ça on a besoin d'ango au bengi kaka na 06 34 26 90 29. Voilà. Réparation surtout, il y a iPhone. Nini no display no baby. Déverrouillage, il y a iPhone, il y a téléphone nyonso. Et ça wana na boutique na biso, et ça kaka na porte de Paris, ka wana na gare, na zakawana, dans to funa fungolaka de 8h à 22h. Voilà. Merci beaucoup Ndonato, continuer na biso et puis voilà la servante dédiée à maman Pasteur Princilia Kibiswa a organisé déjà intersection moko ya kafu parce qu'il y a outil ko bomba ma outil na vakash toi siko abimi donc ils abongo na livry gargan donc chaque samedi de 15h à 18h moto et puis la rakuna donc l'adresse est 76 donc 76 boulevard Robert Schéma donc voilà 93 190 livry gargan quand na gare wana RRB donc au kiti na servon livry donc et puis so ngoya na bis aux bis na servon livry bis 623 donc voilà arrêt résidence Jean Monnet donc voilà numéro pa ya maman Priscille eza wana pona bato baza musika à distance bongo benga pour assister bino na ba prière na ya kafu au bengi na 06 05 70 et puis 09 03 la fin numéro ezana et puis bing à l'écapé na image productive awa donc bato ba Hollande partout na Afrique du Sud na conseiller bino bo benga bo solo ba problème eza et puis soki bolingi moto asunga bino na mabondeli donc numéro neza affiché ou so bokoti na chaîne momo na sala ming ba direct na image productive pour awa tous na ba rubrique ebele donc biso awa plus musala voilà merci na bino donc to comme na biso pe kokenda déjà na suka mais sinon to moni phénomène la et sobe oyo ana événement le 28 juin na kati ya Italie précisément na Milan bana Milan phénomène la die sobe na groupe na mobimba bakozala bongo na Milan mais to monaki mécontentement ya phénomène la die sobe à l'équipe émission frère na biso pour na kolobaki moko ya baleki na o pe sala la théâtre comment pour ça ba émission na kombo ya leader ami na Milan na zomona Adele Jogo Italie bagu danzete Adele Jogo l'italienne restaurant Maman Berthe na Naples tout le monde à Naples na restaurant Maman Berthe na Naples wana babi kalate na okende Italie Maman Berthe oyamanga na Naples wana voilà na Adele Jogo l'italienne voilà to bande koloba amoni le kinaye leader amisi au père salaka musala moko ya théâtre salaka pe ba émission na kene ko sala émission na Kinshasa ayambaki mama Ida oyo mama Ida alika ipande ko amisi azaki ko senga peut-être batu ba fan na ba linga ka sepelisaka na musala na ya théâtre tamsuba aider par rapport ya ndako afuta ndako na ye $20 oyo leader amisi pa bimisa so $40 apesa ki mais phénomène la die sobe azaki mécontent nango par rapport ya émission wana
moni ba dealer a miss bazawana bazokende ko créer ka ba base moko boya salité ya obimisa bloc ya salité mama aida ko futela ndaka $20 te de na counter na e asaka na Lisboy o ezali groupe théâtral ya monene is international mama aida futela ndaka ya bien njili wana alors totika ba biloko wana leader a miss azalo kuta mingi il ment beaucoup tama kama kena lo bapona ngakunda pa na biso ayebi donc ay tokuta ngana na nzela non akosa mingi c'est un comédien oyo azokende Kishasa azokosa kosa ayebi Kishasa azoluka ndeni aoyeba na aoluka matalana na bakombo ya bato Lisboy eza groupe théâtral monene mama Aida akofuta ndako ya $20 ndako ya $20 on a Kishasa ndeni moi place amkebwe place dépôt o bachara ba makala to dépôt masanga nyoso naka aimile muninga parce que azamuta vana keto azamuta jaloux émission d'attention les arrêts pour te pousser bato te mais ce qu'on voit c'est sinon muta senga ndemu so faut senga samtanenga salite ata moko mama Aida est-ce que diminuer na bano ebela sana bango lofana na mois dépôt ah ya kanyo tamba sala ngo pe na ninga bien hein faut tout le monde a sengi la pe koko bila idi ya to senga na ndenge ya bien ce sont des comédiens groupe ba comédiens zali comme bango bando ko kende kinga katiti na osana ndako $20 a exagéré ya lukuta asana besoin ya aide parce que Kishasa ça passe mais senga ngona ndenge ya bien ezate ko sala osenga aide pour diminuer sobe étant qu'artiste abetninga matolo abetninga matolo mais diminuer sobete a diminuer la dite en tout cas eza ma mingi na pesi batnyo sombote en tout cas na pesi église nanga CFC bambote ebele na pesi batnyo so balinganga no balinganga te la belle kanye bana bosani yo te Nelin Sangu ma copine bana bandalungu nyo na pesi bino bambote ebele na pesi le parent était témoin Eric Iyombe na pesi Ombote na pesi Prince Babia na pesi batu nyonso Tom Yumba na pesi bambote na pesi Chris Kikuba bambote ebele en tout cas batu nyonso balinganga na balinganga te na pesi bino bambote voilà ndenge na esi bino soki ozana besoin ya passeport na yo okuta na luki passeport ozana besoin convoiturage ozana besoin visage ya Chine luki passeport Patience Moukent de Longchamp. Voilà, merci. Merci beaucoup dans la reine de l'internet, de John, et puis merci à Bagnon sur Batali Bisso de partout. Merci à Cédric Ting depuis Milan. Bana Milan, phénomène la DSOB, Aboya, billetterie, ils ont déjà ouvert. Bossomba vraiment billet pour nous assister à l'événement le 28 juin. Donc, ils ont déjà fêté indépendance en avance. Donc, déjà, groupe Mobimba et te souhaiter bango vraiment bonne chance. Et puis, en showman, Bongo déjà, vidéo loin où Rosala déjà les 19 à Paris pour nous Rosala événement naé à Rosala on a one man show donc bonne chance penaye président Charlie Nongi vie de loin donc voilà merci na bagno so balinga rapicha Nkimo merci na papi Choma le mandequin de Paris to pesio bambo tebele merci na Dema passe à leader to pesi bango bambo te makasi depuis Normandie wana Dema passe à leader donc voilà merci na bagno so batala Image Pro TV la meilleure chaîne du moment chaîne d'actualité chaîne EP ça nous ba information en temps réel et puis qualité à image n'a pas fait na bino bobo salate prophète Messi Mbala déjà ba surprise est belé donc chaîne EP ça va image ya bien yango masolo izalaka merci na Fire Basket merci na Guy Basket des continents bon séjour depuis Kinshasa merci na Chango Basket et pourquoi pas na Jordan et Mizwa Zwanga bien voilà nous sommes arrivés à la fin partagez likez mettez vos commentaires et puis appel suggestion et ça la biso bien poto bon ça toujours musala donc soki nzamba songi te tokutani bongo na mbala sima bye bye.